Confiance de rester fidèle sur les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir. Et cette fois-ci, nous allons recevoir nos amis de Ferrigo la chair de poule, après l'air porte-parole, Chiquito. Et là, sur ce plateau, à Moroté, Aza accompagné accompagné, permettez-moi de dire ça. Alors, Chiquito, bonjour. Ouais, bonjour, bonjour. Tango Kotiga to Kanisi, le salisu album. Non, on appelle sinon Bambo Tebele na informatique, tout y a Jésus de Niance le padre, Motoyambo ni Kaboronina. Et puis na pesi mbote na papa na Jésus de Niance Motoyambo, na ido Muzamba donc tout mbote. Ah d'accord. Alors ma solé zandeni. Ouais, ma solé ça. Information tous toi qui. Ouais, information si besoin qui ngana yeka qui na pesa batu goût. Parce que ils ont école des champs, ils ont goût ya nzembo na yo. Non, goût ya musala. Siko ba pesi nzembo. Non, ba pesi nzembo na apprécier na bige goût ya musala tout ça là parce que na kati orchestre. Mon ngo kenda i déjà zongo baby ça déjà ma. Non, biso l'orchestre na biso mingi to mesana musala. Ya mona ye na la kisabatu musala nini o Jésus de Niance zo la kisabiso. Ah OK. Ouais. D'accord. Alors, on va écouter cette chanson pour le plaisir. Les Kayembe. La baronne Karine Mokondi. Olalite. Junior Ritoma, le pétrolier Junior Ritoma. Willy Kayembe. Contre cœur, je suis tombé à Niputu. Libondeli na ngai, ikuli nganye. Na mi pakoli songre damu na yo. Na elongi ya motema na ngai. Bolingo na ngai ezo souffrir na pollution. Affixé na ba pensée ba dira ba jaloux. Yaka to signé degré arrêt à mon abisso. To signé arrêt yaka liquide exemplaires. Faut arrêter réchauffement climatique ya bolingo. Andi putu motema na ngai. Oh, Jésus de Dieu c'est mon taille. Non, on a raisonné. N'engé Jésus de Dieu ça forme en ici. N'engé papa forme en moi là. Omi côté comme rasi. Pour nous sepeli fort nous yemgala ou la côté au teyo ça. Obi que musique biso moto ma musique mais ngamo no yemba non mi yoke. Oyo elengi abamba yo pa yo ki elengi bosika nomba. Yo ki elengi vient nga ya Muzamba azo comprendre oyo Jésus de Niance linga sala bana na ye. Donc il sala bien quoi vient nga Benoît Zekou. Sébastien Kungwati azotala nga ive nanga Sébastien Kungwati ive nanga Edi Makutima Auberge Patrick Mombata ive nanga Adrien Mukia di Costa Molenda les Bogards londoniens Nurex donc et puis na linga pe na profiter na pe sa programme oyo ki bato bazozela ki tozala wana na Tata Raphaël Ludé bazela vraiment et puis bino mo boyibika masulon ne za pas Willy Kayembe bien sûr azoleka tout à l'heure on lobela mo pe donc makambo za kitoko donc tozala wana ensemble quoi. Willy Kayembe est venu annoncer le vénement marche à bas vrai. Ouais, donc c'est-à-dire il y a Isaac Maï pour ça. Ouais, il a été pour l'information. Bon, ça va continuer. D'accord, on va se séparer dans les émotions. Ngala mi na ngewembi bien. Ngana na yeba so sentiment za ina okaka. Yemba to susu. NMB na matadi Eric la torture. Chuchu Mofuta. Nanyo ya ibibolingo shida ibula otiki bolingo simo pumbwe chaque setongi sale boki ba make sale éclosion na sobangai généré pour nanyo ya ibibolingo shida ibula otiki bolingo simo pumbwe chaque setongi sale boki ba make sale éclosion na sobangai na banzaki libomezwaka moto kaka soki abebisi bikila na kyole po balobi nga te nakoti fulue
Masaka ciel ya kangaka paye tempéri ata ouragan ekoki te ko défoncer c'est masa muroyo les yeux monaka clairi non ça bon bébé nazomona teseka na kwe ici amour avi de kupira maemi soso ke jali botina nazopere nazobange bwaka ngane bala susio Freddy Kwanzo komi singai na lelo bwaki nonga sans parachute soki na kokita no se atona lava foka to pena libula ko singa kona sa Daniel Teo Abraham Mbayo moninga junior itoma le pétrolier chinois kamenga motamaka soki asobuna asala kasir na bakaona oboyingana bolingo na nyangwa sirans na yo tabalelaka bemba na bolingo balelaka ndenge nini banaliaka na munaka. Merci. Troisième chanson. Oh. Tozaka wana. Troisième chanson. Micro na yo. Ah, Père Jésus de Nias moto ya Yambo. Ah, ils ont magambo ya kunga magambo ya mosala. Donc tant disent que on a mis orenge que zodima pour comprendre que awa ils ont magambo ya mosala. Yo yembi ta. Regireta. Non, na yembi. Eh monwe. Toke na ona. Moto ya Yambo Jésus de Nias. Merci na moto ya Yambo na occasion pesi nga na opportunité o pesi ngai. Eh ouais. Nzembo ya frère nanga Nicolas Jésus de Nias a pesi une opportunité na ye malakati ya nzembo to yembeli héritier mvoma donc arosepela na yokaki yo ezolobela yo kolinganga héritier mvoma mwana ya mvama mabengi mes alliances balobi je n'aimerai jamais à te rendre heureuse. Isangala kota vocal eza mutu ya nzembo ba comprendre ouais na pesi masala nga Jenny répondeur mbota zolanda ngai et puis na profiter lokola zolanda ngai eza vocal na chena disque Jésus de Nias apesi mwana na ye fils na ye oye moko asala na image na ye munwe edo muzamba kiadiki benye shiki asali nyonso bolingo ebotamata na defo ebimi morni babeki na somaki na kabi Blaise Mpuya New Rex Benoît Zeko Claudia Chibangwe nasali perte maternité ya bolingo Kevin makambo sele molobo na leli nabengako papa les patres ni Kaboronina les patres ni Kaboronina Jésus de Nias papa na Melina pourquoi tiki bashalu bakotali kambo yanga na yo pourquoi tiki chibinge bakotali kambo yanga na yo Joel Kamukeo utama butanga nanuna langwati nanuna kakabolingo boete utashera lovanga nanuna langwati nanuna kakabolingo boete edo musamba sogyo kote sa shiri kote sa ya kotilima sogyo kochuba chuba moya kotingama sogyo kote sa docteur kote sa ya kotingama edo musamba kadigi benye shiki asali nyonso bolingo ebotamata na defo ebimi morne babeki na sombaki na kabi Blaise Mpuya New Rex Benoît Zeko Claudia Chibangwe nasali perte maternité ya bolingo Kevin makambo sile mulubo na leli Karine Monkonzi la baronne Eric Bokanga de Okanda Mudiambudia kisalungi mefwanda kaka na Lubumbashi Samuna nzimbu batu mingi mefwanda bola ya Kongo Asie pichu botoko ya nzambe Botika ngana lila Jésus Merci. Bapeki zakati na solela lokola be basolela mama na
Ah, Eddie Makoutima. Merci. Ah. Edo Muzamba. Tout cela m'a amené à 33 chitenge que fallait zonga. Ouais, pas faire rigoler. Franchement. Hein? Banda baby mambo no solo là. Wana za ma fils. Donc bino mo baby za uti ya kolobela te to kolobanga te parce que on comprend les autres 10 ans. 10 ans tout. Merci de venir Chiquito. Ouais, merci vraiment la partition azolanda ngai et puis na profiter sur na saluer Eric la tortire choisi ma tata et puis venanga choisi ma tata Sele Molopo Benoît c'est quoi joue social Lambio. Attends, même si ma banque yo on a tellement si ba libérer te ba mso ba kitsa ndé fallait ba libérer na changer au micro. Je te jure. Non. Ouais, na linga na profiter. Ouais, na linga na profiter na saluer venanga papi ouais papi Masita et puis Benoît c'est coup job Jobino papi Chungu Papi Chunge, Papi Kibanda Nangai, Junior Itoma le pétrolier, grand prêtre Sébastien Kongwa, Tsedi Makuti, ma vie Nangai do Mozamba. Merci beaucoup. Patrick Patrick Kimbata. Ouais. Voilà. Patrick Mombata. Voilà. Non. Et monsieur Sili on va monsieur Sili, Chigito a vu tous les mabanga à bois qui moi des personnes rapidement. Merci na boss nanga ni kaboloni na papa social ndenge valoriser nga chinois kamenga ebi makambo German Ero Congo mingo mijos bana limité tout mombele lemba Davido aye yo confiance kaka merci. Ouais nga na pesi mbote bisi lokondo mufini kwa kingabwa donc azo sepela ngonga oyo donc bana limité chanta ye mutango musala ye il est business. Merci beaucoup de venir. On n'oubliera pas Mbayou qui continue à vous soutenir. Vraiment, il y a ça, il y a Junior Itoma, le pétrolier. Merci. 365. Dans les padres, voilà, mesdames et messieurs, nous allons finir cette émission avec le président de Vrai qui est là, Willy Kaimbe, qui est venu nous voir également, Isaac Maï. Avec eux, nous allons parler de la marche de Vrai. Pour finir également cette émission avec plaisir. C'est pour présenter l'album. C'est Pela Ifort Limousine PB Tamaki. Et on aura eu un massa nanga yo casserole pour et Salah Moussa nango. Merci. Alors Ibrato Ezandeni Masolo. Oui, Masolo Zaka merci na batutu ba ko ta biso na production lobby. Ils a double concert donc bolemba soute. Le lobo osko la mélodie moussou donc pas antidote qui n'ont qu'à modérativement quoi qui bon donc boye belé peli sous les lots merci et là espace K exactement les boulot donc yo ya mutoloba no mingite wa mutuka au Congo la mo mingi koti na poche oui ma solo non lobby yembel na yo na niveau ma belé pète blaze 6 ma belé pète solo la gi non hein. Et ça l'a eu bien. David Le Tété, Christian Kanombi, le boss. Tout va se bien. Merci. Alors, je trouve que c'est quelqu'un qui ne parle pas trop. Hein? Donc, lui, plus, c'est musique à Mbara plus. Ouais. Alors, il va te avant peut-être Tokabwana. Moi, l'homme, et ça, il est bien. Nazo compté jusqu'à 500 qui mon anité, arrêt cardiaque. Au fini play na liwana nga otie stop na vina nga d'amour. Tu es la seule venue qui saka espoir de vina motema. Ntembete comme mauvais commencer Anthony Coco na dinda chubu. Mba fitol boyate poeza bolingo. Mba fitol balobi c'est chelou. Naza capable komatanango mba soko komimo pepe na mibwaka yupi. Youpi tabita. Je sens que le bétail na épée na pipo vocalement na spela la mini. On a vocal Android. Vocal ya Greco d'amour yo sali singa chimi toni koko ngai kona tanga bio chimite na koko maloko la guitare yo ezangi ba fil. Topesa pato yo kataneli ngai na miswa bokilo yo longali de tresse yo bakisi ba stress ya nik chimbela Pierrette Odimba mbandeke bakomo yembelanga frère Jacques Christian de Cornès
Dormez-vous, Miguel Coca-Cola n'a sifflé. Mamma mia, Gina, Pemef, niais-moi tout, camarade là. Merci, Yalé, de venir un dernier mot, peut-être pour se séparer. Oui, dernier mot, merci na batutu ba soutenir biso et puis na bengisi batutu ou ba kilobité ba sous les lots na espace ka oya na to betela bino sous musique ya kitoko donc light musique ne tombera jamais en tout cas biso so genja mbete mabulu merci na Benjamin nga Benjamin Luyeye merci nous sala ngara bien na sepeli. Merci Ibrator de venir ce matin avec plaisir. On pourra vous retrouver donc aujourd'hui na espace K ex Grand Liboulou. Voilà. Salut na batutu ya oni lisu. Hein? Lisu. Merci pour le soutien. Clock. Merci. Alors, mesdames et messieurs, toujours dans le tour informatif dans cette émission, nous allons recevoir un artiste. À un moment, il était, je dirais, transfige du groupe Wenge Musica Maison Mère. Et aujourd'hui, il fait sa carrière solo. Notre ami Fiston Kimana, le coq chante. Bonjour. Ouais, bonjour Tony. Ça va? Ouais, ça va. Na ki carrière solo, on a au moins le maram tout ça va. Si, Pépère Talara. Donc ça va déjà. Et qui est bien. Ouais. Pour niveau et kozala ba musicien. Kolesa, kolatisa. Ce peut producteur à kimi pe bolikama quoi il sous na maboko na on a mutu. C'est difficile mais tout ndano. Parce que ils ont facilité aussi, ils ont facilité ko kamba ba jeune. Nous on a le ba vitesse comment il y a des gars mais bazaka donc c'est que ça va. Voilà. Vous pouvez y aller? Si y aller de tous les temps, on est copains donc voilà. On est quoi y a 4 y aller donc c'est la gagner tout sola. Est-ce qu'on fera? Ouais. D'accord. Alors Fiston, yo peut te lancer déjà les animi maxi single to single to benga ndengeni. Non, ils ont un album. Ah, ils ont un album, ils ont 6 titres. Donc ils ont signe de temps album, ils ont signe de temps, ils ont 6 titres. Pourquoi déjà signe de temps? Signe de temps c'est par rapport mon na vie faut ça l'aspect j'attends parce que il y a un moment donné donc tous à coller que ça va temps vandika boyo mon kamera mundenge kende yangoti pour que l'orchestre pour que beta ba porte parce que mon ko beta l'orchestre on te destiné ça destiné ensemble et tanga mai que lelo samedi à lelo nazale pas ya Tony Koko lelo mokilié yoka et mon les coq chante des hasards alors biso ba jeune fito bela à moi temps donc vandi pino sali expertise j'attends le bité keba funa sala pina mangambo yanga pour ils a bien pour le bien appeler sa faute na motuti voilà donc on appelle ça album nanga signe de temps 6 titres hein? Ils ont 6 titres ils ont 5 rumba plus générique moko na sir mikolo déjà et puis awa non mais j'ai eu le temps na radio et Rolanda nzeme on a s'appelle non ma be voilà yazozo mibali bakanisa ka fidélité za kaka na féminin koyo kabilenga lisana love ezana masculin wana to telemeli nzambe o tanga Gillette yokomona nazana makila mpe ya moto la terre tourne autour du soleil mais l'amour a besoin de réciprocité aya zozo ya zozo tekilo pangwe asombi dessin eseteke kobula brusquement esali accident boum ekomi na quartier sokolinga samba motuka tuna ya zozo oteka lopango samba motuka tuna ya zozo Soko ya zozo elonga ya zozo wana nani ya zozo ezaka conseil to pesi na ba basala ka bere ça donne l'impression ba mère no ba ba quartier bo ka lem zozo colportrice munene donc ya zozo quoi ya zozo donc contrôlera ba jaba si donc ba ya zozo baza ebele ba ya zozo baza moins ebele donc na pesi ka conseil na bato jamais okolinga perdre loko na yo ya mutuya oyo za nango pona bisengo moko ya mokili ya moke. Alors ebima quand donc album déjà d'ici là et kopima déjà na juillet oyo parce que na os organisé pour na point de presse ou déjà nous os organisé na staff na tout le kola ba mettre les maquillages le kola ba vena nga tison elonga na mushinda kimana donc wazolanda ngai sikoyo déjà donc makamutu eza bien na os préparé kaka pour na kosala point de presse pour na annoncer bino officiellement sorti album na nga signe de temps. Mais en attendant ba chanson ezoleka déjà promotionnel net minute tout ça na correct tout ça oui banzema ba douter. Non, on va parler remis sur mon micro. Si, grand. Lui, c'est Ismaël que nous allons recevoir dans cette émission. Il a interprété dans les films L'As du lycée. Et cet artiste, mesdames et messieurs, est l'invité de cette émission
Succès de Star. Ismaël, l'ami de Fanny, sera de nôtre aujourd'hui dans cette émission Succès de Star. Nous allons également parler de Ferrego, la chair de poule. Garçon plaisir, bonjour. Bonjour, Tony Coco Kuntoala. Mon cher Olekia. D'accord. Alors, Masola Ferrego, les Anden. Ouais, donc merci vraiment Tony Coco, Nandengo Yambinga, merci Pena Batutu Basolanda Bisso vraiment na minitsuyo, Masolo vraiment Zarake. Denasir samedi on a au Pesagi date moko ya les 25 photos à la stade Tata Raphaël na compte sponsor na Bisso mais to reporter vraiment date wana et comme bongo le DJE to rozala na stade ya Tata Raphaël. Yagi dato Vasco Tindela ngana. Sikoyo CG a bengingai a singaki to reporter date wana. Donc comme le DJE le DJE tout ça on a vraiment autozobengisa ba gaulois ba tout balingara biso tout balingara vraiment l'artiste Jésus de Nuance montoya ya Mboboya et belé boya rotala concert wana puis mikolo to comme na système chaque production tozobeta to comme ko annoncer déjà quelques chansons nouvelles opus na biso qu'est-ce que j'avais dit album lelo yo Tony Coco na 8 ans ya koyoka album wana na kati ya studio suka na banzembo za na kati ya disque wana na ebitende ko na Tony Coco artiste Jésus de Nuance a sali vraiment makambu na kati ya disque oyo boloba ne boloba on dit azokufa on dit la dernier album na te biso to bata makambu na mo kanga boloba ko mo loba nalobia biso to za bata makambu to sali vraiment makambu na kati ya album oyo donc ba fanatique na biso ba gaulois otu bolingara biso bozala calme donc na minutes oyo c'est 100% album tout comme déjà na 95% na tout tikali na ba dédicace. Merci garçon. Kala troté album Izokota Izine. Omona makambu ndenge ekosala vraiment pour na ba répétition na biso toza toujours na inde 3 ndenge zalaka mardi vendredi to bensika ba tout balingara biso tout balingara vraiment la bonne musique. Pour na kosukisa kaka na pesi mbote pa les boss Paul Muntu mwana mboka solo héritier voix malache congolaise na pesi mbote pa Yvette Mbia Zanoti ya Willy Moucheni Koda mboka Dina Côte d'Ivoire. Merci vraiment Tony Coco Kuntoala, merci pour l'équipe mon RTG. Les ndeko, n'oublie jamais les ndeko. Paul Muntu, bonjour. Mon amboka solo. T'es un homme qui s'embote. Yo aussi ça. T'es toi maison morte. Merci. Bah quand c'est maison ma bébé. Merci beaucoup. Paul Muntu est en train de suivre cette émission. Nous vous saluons avec plaisir et nous pensons également à Matadi, à mon cher ami Diemi Longo, le caméraman à côté du chef. Donc tu peux sur Bambote. Et Belé, merci de suivre avec plaisir. Succès de Star. Également à Yawili Moucheni. Tu resteras le seul et l'unique code à Mokoyo. Yawili Moucheni, nous te saluons. En parlant de Yawili Moucheni, nous pensons également à JDT Molopwe, qui, lui, a l'habitude toujours de faire de la très bonne musique en attendant la sortie de son album. Ministre, tire le micro. Pardon, vraiment. N'habitez nous ça non nini. Yo yembaka, au bout de micro sur le. C'est $10,000 à Zolando boss, mon Zolando, nous sommes là au fort à Zangavement au télémission en haute. Il me merci à théorie, là, merci à pratique. Il faut la sentir quoi. Alors, ministre, bonjour. Bonjour Tony Coco. Boni. À l'aise, tranquille, à l'aise, ma pépère, ma casse trop. Ya Jackie, ça va? Ya Jackie, ça va. Bana qui sent merci na bango d'abord na comment mon continent ngai. Na makasi ya Amos Lenga les 02 to bete ki bon na Mbwela Lodge. Ils a bon na qui sent to bete bon samedi passé, il est gars qui bien. Donc bana qui sent to ba santa ki bilengi les rois marquis. Ba viva ki biso en live. Amos Lenga les 02 to zala ki na bango wana. Ba Fabien Debir to balanda ki biso tikuna. Donc ba Nissé Maki to vient en haute qui qui la qui déjà to zala ki na bango ba Monique Moussamba. Donc qui sent les gars qui bien maramoto za bien. Si côté zongi kin kala terre to pe sabino maramoto parce qu'arte principal to jusqu'à déjà presque à la fin. Ba tournage ba clip suspense ya juste on tourner ba clip. Merci ministre. Donc là aussi si ba clip donc tout comme kinevement donc vers la fin puis to pe sabino date ya sortie officielle de l'album quoi. Nabo lobisa yo lelo. Mais abi go loba na guitare c'est mieux. Alors abo attends-moi 2 personnes très rapidement et ça abiso. Merci na bana gisante ba. Sina gisante kuna la ngai donc mbote yango na pesi mbote par ici fin état malili orgasi le talent de Audi comme en Angola mais ça nga Merpes Makengo Gito to Boston VIP monoka ka to mettre patron scola beaucoup ka Cédric Makani bino ba guitariste bozarata ba bazolo ba moi yo zo gratter kaka et comme la nom na malade. Alors les autres ka chani très rapidement le luga makambu et ça plaisir na vena ngai ngado gratter donc Anissé Makitu azana Monique Moussamba vena nga bienvenue Bianco Blaise Mavouz na Luanda Yemba ministre s'il te plaît. Eluka makambo tikanga na passé
mbikota kota kote sanga libulu zalata respect ya mota sakani na sentiment didi kinwani Fabien de Bilto bilula lula bombelanga vérité kena se akwita masanga na luli suka bote na tanga ya sokolelo nya bonga ninde moloki didi Levé Gilles Godard mandaka na Luanda. Oh l'amour nanga oh Didi kinwani l'amour na libanda ba charme pourquoi na mina kata bangwani fitol Tony Koko Kuntwala venanga Gilles Godard mineur aya nissé mama timba batimbela yo Brigitte Taïe, bébé Kigoma, Raouli Tono, Tony Koko, Benjamin Louyele. Merci beaucoup. Que nous pouvons quand même dire bonne chance, surtout puisque tous en avons ensemble comme d'habitude. La semaine dernière, Botinda a un message belé. Botuninga so héritier Watanabe azobela ou bien héritier Watanabe akufi et bimisi tala ba message na répondant hier na télévision. Mais sur ce plateau, nous avons un réel plaisir de recevoir Francis Dibaya. Bonjour. Ouais, bonjour Tony. Ça va mon frère? Ouais, tranquille. Un micro de voilà. Donc merci pour la parole. Voilà. Alors, santé un mouvement héritier Watanabe ndeni et puis tu la retirada ezo oumela au fait. Donc avant tout na pesi bon séjour na Emoko héritier Watanabe la Pulga Totori na la Cosa Nostra bon séjour Bisika Zali donc Tony Koko artiste na héritier Watanabe ana base to sentait qu'on aura un jour à Kotaki ngali ma center on a eu des appels de partout ba Chims Kabengele depuis Londres ana Kenya ba benga ki ba tout ba benga pour ba évolution artiste ça a bien porté puis Barimero esili batwazaro bano héritier Watanabe okesu parité babotolier mukanda donc Barimero maki un peu belé quoi mais l'artiste séjourne à Paris azolandela ba séance ya mixage et puis normalement on a tout lancé ba clip ya annonce à partir les 15 tellement ça zaina na kin ninga na Paris na sir ba relancer déjà ba clip ya ba annonce et puis affiche finale ekoya na date ya sortie album quoi artiste na bino abongisaki carte d'identité en et empêcha qu'il y ait à Bercy les 4 juin et puis na mariage à Samuel Eto'o na Milan. Donc base la retiré des œufs à Kalaté, film à ceci là qui vont les répétitions à mardi après ba rumeur oyo bato alobaki no héritier Watanabe bakufi wana ezaki mardi na cabine da center et indaki na degré au saganate quoi. Mais la team Wata to croiser maboko te to kutana chaque mardi, mercredi na cabine da center bisika wapi tokuta na kabona ba président Daniel Massaro tokuta na ba tuniti ba Dario Mongondo de game quoi. Donc mardi mercredi on est là de 16h à X time sur croisement des avenues Mouchi et Kabinda à côté des rivaux dans le quartier Bovan à Lingwala. Donc on a passé un bon week-end na grâce ba fille bana Georges Dakou na bosanité Kelin Tsumbu na Luanda Hervé Mogrosso na Luanda Tizon Elonga Kimana na Mushinda. Bienvenue Malembe na Mushinda. Merci Francis Dibaya. Merci à toi, Tony Koko Kuntwala, junior qui la Bax, Premier ministre. Voilà, il faudrait signaler également que Didier Lacoste, de son côté, en concert aujourd'hui, il sera en concert. C'est juste une fête de M. Lambert Osango, qui nous rappelle Rangers et Darine Clémenté Mapembe. C'est à 1, 2, 3, Maman Kouloutou, c'est dans la commune de Kassavubu. Et le 30 juin, il sera au ministère de l'Industrie. Et le 8 juillet, à Lukapa en Angola et le 23 juillet 2016 à Lubumbashi, Didier Lacoste Mukentonga et donc avec son groupe et en concert donc Wana Totala Massanangai Trésor Kilongo prêt pour aider les autres Aotala Biso Topese Bambo Tebele Blaise Sissama Bele Pete Topese Bambo Tebele. Merci de suivre avec plaisir. Alors Parfum d'hiver, bonjour. Bonjour Nayo, Tony Koko Kuntwala. Donc puis bonjour déjà na leader Nangai Didier Lacoste et l'archi-chanteur Wadji Nacharikani. Dans Zolanda Parfum d'hiver qui a vu le fils, a vu le père, le premier ministre, donc le chef du gouvernement. Donc il y a eu l'image valable de Didier Lacoste. Tony Koko, vraiment merci. Programme Yamaka, c'est ça que le lot tout à l'heure là, pourquoi tout ça bon on a 1, 2, 3, Maman Kouloutouana sur invitation à présent
Lambert Osango, vraiment Torozalawana. À partir du déjà sur invitation en tout cas, toujours précisé pour les fanatiques Walinga Didier Lacoste. Et puis le 30 juin, Torozabon, le ministère de l'Industrie, il y a le ministre Germain Kambinga, place au Prestewana. Et puis surtout aussi, le 8, c'est déjà calé et confirmé. Torozabon, on a niveau à Lukapa Dundu, le 8. Là, c'est une répétition. Voilà, donc. Et puis, le 23, nous avons un niveau à Lubumbashi, c'était l'essentiel au Italie Didier Lacoste. Donc, pour avoir un staff avec votre permission, donc on appelle déjà mon ami Trésor Kilo, on dit on a dédié en parce que c'est un entre déjà avec retour en force la semaine prochaine. Tonico, bisous. Donc, Dadinga a les célèbres on a niveau à Luanda, venant Mathieu Combine de le boss, Papa Junior, et puis il y a Maman Judith Kimpia dit Gervais Katen des dessinateurs, Joël Pembe, Elisson. Ngana opesaka mbote na Miju Kasanga na Zolanda ngai Nanette Mayenga Zolanda ngai Genel Gilles Sosmat Melissa vrai chérie na Braza Zolanda ngai vraiment. Ah ouais, yagese. Ah ouais, Maître Chanka bien na linga reboye. Na bona ngaye. Natuna bolingo nzela nini okomi omema ngai bomanza tokazitikala nga toni koko ngai parfum natuna bavon muleke papa talani ba charme o Joël Pembele x4 action za kotokotelaka nga soki nazwi bitumba na bambiance lelo nazwi bituma bolingo papa fortino kotela ngai motame ekomi kobundisanga ekomi konyokolonga nazonyokama mpona bolingo yanga ngwele ntango namonaka ye na nzela nayembaka toujours sheraye zalesili sheraye zalesili ngangwele shakotonge ndenge ezalaka tamwa bizu mbajeteme ya solo chocho mampuya na bojeteme pirate bolingo na ngai nzela ya kotambola shamasunda soki moni matambe ya mai na miso na ngai tonie hayeba naza ndekolela ye chanka biona mai miso na nga mai ebale mpe mai nzoto na nga mai eske kodisenge pinzoli na nga na mai ya mvula chéri crois en moi Toniko Okontwala big manager DJ Franke na Chetemba Erika Kaboza Cosmos Dodo Wechi eske kodisenge pinzoli na nga na mai ya mvula zaina mwana mvua majoli musunga ibibish kabisa oh Didier Lacoste my foudre Joël Pembe la CP na Trésor Kilo Maître Chang vraiment masala rangai na coach falo si somna pesa na bizu ya kataka wana pesa na bizu ya 2016 lovenga pena love yo kotisanga na chambre à sentiment pesa na bizu ya 2016 4 quoi CP fallait le basouté tiki na ngai. Voilà, mesdames et messieurs, merci à Parfait d'hiver. Mais je rappelle très rapidement que le 21 juin déjà, nous allons